Bandeko mokili oyo ezana makambu. Tambola na mokili omona makambu. Ndeko mobali apesi témoignage moko awa ye abotama liboso ya mama na bango. Avant kutu mama botama ye abotamaka maye kozonga na libumu ya mama na bango. Pendant que aza na zemi ye abimaka na mokili. Soka abimi aza na 65 ans. Azongi soka asisi mission na ye azongi na libumu ya mama. Témoignage ya somo, tu peux comprendre l'émission à Lelo. Suivez, moi extrait. Zé maman me ici 6 mois. Ndene ko kene dernier voyage pour na kota na chiffre 6. OK. Chiffre création. Sina marque de la bête. Ndene ko sala dernier voyage na sala ki na Rome, ndene kende ko biser bague zaki papa pe ko biser corps ya Saint-Thérèse. Zela nanu. Ndene mabe. Na bunda na ningana. Mettons maman qui va peser ba biseki na kata zemi mwana zate. Yaki liboma. Wana na 5 mois. Balobi maman qui est en hôpital, babi mwana zate. Mais na poto na Rome na 50 ans. Na Rome wana 50 ans. L'esprit mo wa kovanda. Likambo ya kobota eza esprit ya kovandisa esprit. Lelo to boti ba esprit. Donc bato ba boti ba esprit ponini ba sala fête mongo malamu te. Eza lelo na ba mabala musu ba fête musu sala maka. Mwasi mobala yeba même mwasi na ye. Voilà. Wana ezali oyo toko développer na émission ya Lelo. Et ceux qui ont été bandeko. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth a salaba miracle. Jésus a la Moussa Batu. A sekwisa Lazare. Kasi, tobo yangote. Est-ce que, boyebi ke, ba miracle mi bale, oh, Jésus sala, yango sala vraiment nzambe. A sekwisa Batu, a sekwisa Lazare, et qu'on a tambola likolo ya mai, oyo Batu wako tambola yangote. Oyo wako tambola yangote. Vous comprenez? Mais, yemoko alobaka kutu donc osala ba miracle oyo koleka ngai. Est-ce que boyebi ke papa Timo Kimbangu Vuluzi Kimbangu pe ala Musa bibembe oyo epona deja solo ebisa solo abimisa yango. Kasi pona nini ya difficile pona biso ko promouvoir Vuluzi Kimbangu. Papa Fiston obandi ko comparer Vuluzi Kimbangu na Jésus-Christ na comparer te. Soki to kende to sala ba fait réel. Makam o Jésus asala to mona yango te to yoka to ndima par la foi. Mais sota le papa Simon Kimbangu o ye asala ko la musa batu ba témoin bazalaki batu bazali c'est palpable, c'est vérifiable pardon tilelo. Alors pour la nini ko prêcher Vuluzi Kimbangu te ndeko oyo aleli to kozongela mapeka na émission ya Lelo. Suivez. Jésus. Alors qui même public n'a pas apprécié par Jésus. Mais l'autre connu il a dit que Jésus a plus que Bango parce que Jésus a l'annonce que Lazare a couffé qui 3 jours. C'est pas connu dans sa mabele. Et Jésus a gagné que Lazare sort. Miracle ndengwana mutago sala ngwazate à part au apôtre monsieur na ba prophète monsieur lokole ba nego sala mutakufika siko tamsho yake apike crise akene ine lointe ya simbi boba alamuki mais Jésus sali au mutu ba kundi na sa mabele premier miracle za danger que aza plus que bango deuxième miracle Jésus sali au bango ba sala ngote Jésus atambola ki likola mai Pierre akamwe Pierre pas avec puissant amekaki mais akoyaki ameli mai Jésus le bilomba wana tozali ndenge moko na yo te oza na foi ya moke deux miracles wana yango tolakisa ke Jésus azalaki monene koleka bato wana mais lelo nga nazoya biso ya kimbangu alamusi moto akufi 4 jours décomposé eza na bakongo awa na nzela matali komba mama wana dina bapreve ezali bafamille ne bazali soko olingi nga nazo kosponsorise yo nakopesa omeme mbongo ya tike okende kotala awa dina famille ezali libotane ezali bazali na pembeni kaka ya makadamu voilà. Poki yango mutu oyo papa Simon Kimbangu parmi batala Musa dina apesi na kombo famille ezali. Alors na yebite ba africain ba pronaka mingi ba prophète ya ba paya o Branham o kingani kuna mais pona nini ata na église ba pasteur batanga kata kombo ya Vuluzi Kimbangu te. Ba lo ba saint ba baptiste est-ce que ba mona bango
Le temps est venu. Oyo, il faut que la vérité. Parce que même la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutanaka pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Yaya to kutani awa pour la console makambo moko mbale o la nito réfléchir to solo la makambo ya Bible et puis to solo makambo belé ndeko mo ndeko bisanga papa Fisto yo to mona ba mission na yo za la réalité mingi me okota mingi na réalité mystique ou histoire mystique conso est-ce que oyebi ke tangu to lalaka ba msolo ba liwa ezalaka pongi to ba liwa ezalaka voyage astral. Tango batu balalaka ezaka lokolo kufi ezaka voyage na deuxième monde. Voyage na deuxième monde tokenda kuni yango matango to lota obina olotini yango na makamse lota maka et salami pe na moi. Bazo prévenir yo muto de se déplacer au kei kuna. Alors vina ce kuna on par exemple yo na deuxième monde kuna va être bazo malmené to so buna to na ba bloquer be na deuxième monde kuna. Tangu erne koka ozongi yango komona batu mususu soki alalaki azalaki na ekutubi atali match mokomona ndeko wala alali alamukite peut-être kuna deuxième monde asalaki mbeba bakangi eto jour na ekokaki nga epesinga mutu koso bakambu yango mamala lingaka mingi nkumu manzambi teyo aja yango yo pour makambu wana deuxième monde ngala ko inviter kumu manzambi ana ko expliquer so moi pendant quelques 10 minutes après to le kala témoignage o ya kafu on de ko pesa kasi yango to kuba kuna tekno so la makambu ya vuruzu kimbangu. Jésus-Christ a salaba miracle ya marque notamment atambo de kolo ya mai abongola mai comme vino a salaba miracle belé parmi les miracles o sala ya makasi ala musa batu ala musa mwana moko ya 12 ans ala musa oye kenantango ala musa Lazare. D'ailleurs yemoka lobaka boko sala ba miracle belé kutu leka ngai to mona kutu na Afrique du Sud awa pasteur moko adinga ko meka magie ala musa mutu nzoka zalaki mekato ezalaki makiona et sukela ekutu mabe totango ma mutu moko te. Est-ce que boyebi ma miracle oyo za salaka kasi ya quelqu'un mutu oyo asala pe ba miracle ya ndengo wana cette personne s'appelle Vuruzu Kimbangu. Na yo tala moi élément moko ndeko moko la hôtel yo okoka odela ngo mais prochainement to kotela ngo na télévision to sa image o kanende ko expliquer. Vuruzu Kimbangu a sala ba miracle ebele notamment akaitaka boatu asalaka na mbongo te babotola bubu na ye akoma na ngamba azwa bubu wana abisa bubu na liboki alata bubu wana bapimela ye tsiki be nzombo so affaire nzombo soki aisaka pêcheur moko yo eloko to wanoli na gua nzombo e konso ba histoire esa légion esa ebele avant kufa e pareil ça qui aisaka garde de corps wana na hôpital à Sendwe hôpital à eza la Lubumbashi quoi hôpital à Sendwe hôpital à dans Lubumbashi no sika ya kufela kana na Lubumbashi en tanche aisaka na kufa lelo et puis abeta ba mona ya kufa donc dengo batala kati autopsie ba mona ba organe na ye ezalaki la kati. Parmi les miracles oya sala auto kolobela lelo ala musa pe mutu parce que Jésus ala musa mutu yepe ala musa mutu papa Fiston no ba ko le bande est-ce que vous comparez Vuruzu Kimbangu na Jésus-Christ dans comparer tout ça la parallélisme to réfléchir à haute voix ba miracle oyo Jésus sala to mona ya ngote to yoka mais to ndima po to la kundima ya solo ekobikisa yo atana liwa ondima ya lokuta okokufa buzoba na yo tout le monde yango to ndima par la foi que nous vivons. Les justes vivront par la foi. Alléluia. Tondima, toyoka, tondima et peut-être comme ça là. Mais ba miracle oyo papa Vuruzu Kimbangu asala eza palpable. Batu oyo
balamusa parmi bato oyo vulusi kimbango balamusa moko kutu ba famille ezali ndeko ayeko expliquer atangi na kombo alobi na esika bavandaka soki tembe bakeye batuna po famille bango tobona lokola pe ndeko Mathieu akufaka tobonaka bango akufaka asekwaka ayaka kobima après 3 ans tomona Mathieu boye bato oyo vulusi kimbango balamusa muto apola kutu apola kita kopola apola kina kopola mais vulusi kimbangu azongisi ya vie abota bala na yemsu bakakutu na poto je crois bazolanda biso a bako témoigner apesi na kombo ya mwasi oyo tolanda nanu ndondo kazo expliquer et bon tozonga nous devons koyeba histoire ya mboka na biso alors vulusi kimbangu il faut sa place na bombo na biso landa Jésus a sala 2 miracles oyo na génération na na tango wana mutu moko asala ngote na kopesa 2 miracles wana tango so kopesa ngato te ba contre à Jésus même ba Jean-Baptiste ba ne ko sala ba miracle ndenge na ndenge danger ko sakana te même na biblique Jean-Baptiste a dit na biblique ko leka Jésus azo ki même biblique na ye apesi pas Jésus mais eloko ni le la que Jésus azala ki plus que bango parce que Jésus a lamusha ki Lazare oya kufa ki 3 jours c'est ba kundi déjà na samabele et Jésus a gagné ka Lazare sort miracle ndenge wana mutu akosala ngo aza te apart oyo bapotre mosusu na baprofete mosusu lokola bane kosala mutu akufika sikoyo ntango so ayaki apike crise akendeki ne loin te asimbi eboba alamuki mais Jésus asali oyo mutu bakundi na sa mabele premier miracle eza danger ke aza plus ke bango deuxième miracle oyo Jésus asali oyo bango bakosala ngo te Jésus atambolaki likolo ya mai Pierre akamwe Pierre mpo azalaki puissant amekaki mais akweyaki ameli mai Jésus alobi longba wana toza ndenge moko na yo te oza na foi ya moke 2 miracles wana yango tolakisa ke Jésus azalaki monene koleka bato wana mais lelo nga nazoyi biso ya kimbangu alamusi moto akufi 4 jours décomposé eza na bakongo awa na nzela matali komba mama wana Dina bapreve ezali bafamille ne bazali soko olingi nga nazo kosponsorise yo na kopesa meme mbongo ya tike okende kotala awa Dina famille ezali libota ezali bazali na pembeni kaka ya makadamu ya oyo ya Lazare tozondima ngo par la foi toyebi soki eza faux ou eza vrai mais tondimi par la foi mpo mokanda wana oza bango tondimi ya Dina ezali awa kimbango alamusa 4 jours bazoyani na tipoi makila ezotanga mai ezotanga kimbango alobi oyo akoka solo te alongwa akende mosika mpo ebembe moko ezoya ase poli déjà mais kimbango atangi Dina lamuka mai na makila ezongi mama wana telemi abali aboti bana ne mosusu baza na baportugal mboka nizali awa na bakongo pembe na matadi komona Dina kanga yango kimbangu awa na lutendele awa c'est même pas 12 km à ville à Kinshasa babwaki na mai na babelge bakangi na tono bakangi na basinga bakotisa na sa mai mais kimbangu abimi likolo ya mai atia loboko bazotraverse lokolo na ye likolo ya mabanga ti lelo etikala ezali awa soko lobi namema yo même na journaliste na kelakso ezali awa comment se fait-il biso baafricain eloko ezali ya biso avec bapreve ezali awa tozondima oyo eza mosika oyo tozondima par la foi soki tokei na justice na guerre de religion tokei na justice basambisa biso yo ozodefendre makambo wana ya bato wana nga na odefendre makambo eza ya réalité nga na ozala na bapreve yo ozala na preve te baokanga yo oke makala voilà je crois toyoki makambo ndeko alobi est ce que ndeko oyo aza na raison to aza na tort tikela biso commentaire wana autre chose yaya tangu tolalaka ndeko alobi tokufaka mais âme na biso eza na kati tosalaka voyage astral muto na makisi muto na kendaka deuxième monde il paraît tout le monde akendaka deuxième monde tango tolotaka ezalaka monde wa biso awa te ezalaka na monde deuxième monde astral c'est vrai ou c'est faux ngai epesi ngai mutu kuswa makambo mingi esalamaka na journée ebandaka na butu baprogramme yango ndenge kosalama ti ekobima bongo na moi d'ailleurs tomona yango frère Mathieu aloba yango babutuka lokola ba amer babutuka danser bima na monde wana kuna ye na amoni onguta ate ata amer bima na ba télévision amer nouveau modèle bima do ba mituka oh no so mwana na mokili oyo ebandaka na deuxième monde après kokoya koto yaya tango tolotaka bandoto ezalaka nde deuxième monde bazo prévenir yo oyo koya soki okena deuxième monde omonaka bandeko biso mona alalaki boye alamuki te akufi wana peut-être asalaki likambo na deuxième monde bakangi ye prison kuna to
azala vie kuna deuxième monde to pona yango ya moko osolo tapena bweno ozokuma mutuka danser mais na vie bozala mutuka te wana ba œuvre ya deuxième monde wana ba œuvre ya deuxième monde kasi muta alali na butu alamuki te akufi c'est que yesu ati mokona ye ekoki oyo efalaka kufa yango atikali mamo na deuxième monde to asali mbeba ndenge ndeko mwana ndeko yebisa ngai epesi ngai mutu koswa na comprendre yango te makambo oyo nali kokota te parce que makambo wana maîtrise te yango nalingi nayamba mpo na bino nkumu te yo nabengaka nkumu te yo soki makambo elekeli biso mama spiritualité di ayaka kosunga biso tobengaka ye awa ezalaka mpo na plaisir te aza mutu ya musala asungaka bato traditionnellement tobengaka ye soki problème ezali mpona aya kosunga biso aya éclaircir biso ye mutu ayebi makambo ya spiritualité ndenge ezalaka wana soki makambo oyo etali bapaster tobengaka bapaster makambo etali badocteur tobengaka badocteur makambo etali spiritualité tobengaka bongo nkumu yango radio lokolo ezali complet toza na bato ya bakategorie nyonso topona makambo oyo ngai elekeli ngai epesi ngai mutu koswa tokosola makambo mibale misatu na nkumu aexplike biso mpo mabe koti comment se fait-il que mutu akufi na cimetière musique ebetaka kuna ngai na comprendre yango te nayambi mpo na bino nkumu manzambi te yo nkumu mbote na yo. Merci matondo mingi na balandi nyonso bazolanda kumu teyo manzambi pona kolakisa bango nzela ya etamboli na nzela ya claircir par rapport ya droiture ya banorme ya mutu quand on voit la spiritualité et pouvoir ancestral nakopesa bino eyano mingi lelo bozomona nkumu mutu mabe mutu malamu tozokendeke na detail kati ya mutu na musala ndenge ezosalamu lelo soko oza na badroiture no ya normal kumu akolanda eloko te bia akoloba eloko te akoexplike yo par rapport ya eloko oyo ozoloba merci kumu yango tokota na sujet tomoni mikolo tozobengabenga oto estce nde tobengaka oto derangaka yo te nakobenga ngo dérangement te mais par rapport ya kopesa eyano eza radio oyo eza ya koinvertir bisika oyo réalité ezali nauti obenga mama moko na yebisi réponse opesi ngai fale otindela yango radio lokole mpo epesa eyano lelo baboti oyo lupango mais opesi ngai résultat bato moko bango moko babengi yo bazozwa document no batia na DHL batinda fale otinda vosi wana pa radio lokole par rapport à l'équivalent dans les médias. Voilà, Kumu Manzambi Théo. Yamboto kota na sujet proprement dit na ina tuna mwa 2-3 mituna amso bazoza na Sénégal yango zo mona retour o ezozonga toujours na balien entre na yo moko pasteur entre na mwasi o asadere atiki bana par rapport au pouvoir lelo comment c'est possible de le coller musique et ne kobeta na cimetière na bandaki ko yo kumu yoka bisolano kumu yoka malembe kumu se transformer tikuna okomona ndenge atiki pouvoir ekozala kaka toujours na rendement ya plein wana yango moni mawa mingi botika kobungisa bandi mikuti kumu yoka nanu kumu yoka biso fumu kimbango atikaki oh là là OK merci de kolokolo kumu oui to évoluer na moi onde to na télévision yo fozelanga na tuni yo mutuna et puis on répondre na yebi mituna onga na otuna po bande ko landa biso hein tango solo ba yoka biso ne to expliquer bande ko solo biso na lobi boyi to uti ko yamba ndeko boko awa sikabo toki audio ndeko ala expliquer so bakambo ya Vuluzu Kimbangu asala ba miracle oh Jésus Christ asala ala musa batu atambwa dikola mai et consort yo toka otanga ape ko mwa Vuluzu Kimbangu yebisa biso Vuluzu Kimbangu pona yo aza nani aza prophète aza nzambe aza nani Vuluzu Kimbangu pona yo Vuluzu Kimbangu nakopesa mbote nakopesa pe matondo ya aza koko oyo atikalaki na molimo nyonso na pouvoir ancestral
Mvuluzi Kimbangu azalaki nganga ya Nzambi. Azalaki nganga ya Nzambi. Asalaki ba miracle. Oh ba miracle asalaki tile lo ndenge tozana ancestral, ndenge tozana bomoi. Mutu asala miracle wana zate. Fumu Kimbangu yanu akele bokuluanga mvuluzi. Que veut dire mvuluzi? Mvuluzi yanu na yani wizituula ndwenga aye kotia pe, aye kotia tranquillisation nyonso na poso moyindo. Mundele na poso moyindo eza différent ya munene. Mundele toujours azosala mayele ya poso moyindo. Mundele aza pembe na biso te. Mais vie ya kimutema mabe na kobo ya ko respecter ba coutume yango mundele akoma koleka biso liboso. Nyonso mundele oyo asalaka radio lokole na moi. Biso tosalaka ngo na butu plus ke koleka wana. Lelo zomona mutu alali ndeko lokole. Ayebi to soki na continuer besoin na question mususu. Non, na tout dans le boy avant to ko marabout ya spiritualité wana. To ko la na mission na biso le gars ki na lobby awa. Pasteur Baruti ya Baruti Tabernacle akufaki awa bakundaki na mausolée na Nsele mais batu balobi bamoni bayoki musique ezobeta na mausolée na tombe na na mausolée kuna et puis photo na ebimi banzembo Branham eza kobeta. Est-ce que wana eza possible du point de vue spirituel eza nzambe mutu alinga confirmer que azalaki mosali na nzambe to eza makambo nini wana? Merci ndeko lokole. Erbo moni photo bimi na mausolée. Est-ce que raison mon église eza mausolée? Ceux qui boke na kati église photo na ezali. OK, première réponse na yangwana. Yango zo mona ndeko lokole, tozolinga batu ba ke ndiko tambola ka normal. Soki lelo, OK boyoki musique. Que veut dire pouvoir ancestral? O eza ke pouvoir, o eza mélange, o ezui na taya ebele o mutasali yango eteli ko pesa réussite te. Bisika nyonso akei ekolanda yi. OK ndeko lokole. Oh. Donc on va ke wa eza nguya nzambe te ezali ba esprit impure toni. Toko benga ngo esprit impure na terme o ya français pour mutu nyonso a comprendre. Na zongeli question. Pona lingi batu na yo question batuninga question ekene correctement. Lelo soki oke na kati église wana photo na ezali. Mulimo nyonso oyo eza na kati église ekolanda ti na kati ya place basali mausolée pour soit disant bokomona eza na symptôme ya croix toujours ezalaka mausolée. Mais moni batu bakoma ko wele ko kene ko tonga place mutu akufeli. Mais komi ko leka na place yo lalaka o banaki ko lala en vie ya ngwana musala na ko pesa bino ya no mususu. Po botika ko déranger ndeko lokole toujours azalaka na mouvement ya musala. Lelo ndeko lokole aza musika. Ngana aza musika na ndeko lokole to yebani te. Mais via ba témoignage oyo batu bazo leka pa nkumu manzambi bango bazo pesa ba témoignage yango ezo pesa capacité ya kozwaka a rejoindre ngai bisika ngana zali. Nazo en pleine musala mais na yambi par rapport ya témoignage. Na yebiso ka bengi soit mutu alinga pesa ye rapport soit ça mutu ko pesa ye témoignage. Numéro ya Mbuta Manzambi Nkumu plus 243 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013. Erna lobaka na ngai ye oyokelaka ngai be boyokaka te oyo nazo lobaka bozwaka bobombaka yango bokobana komona yango après 2 mois après 3 mois événement ne sami par rapport à la capacité il y a pouvoir ancestral où eza coutume ya bukoko où eza sans problème sans condition ko respecter ka toujours ba norme où esenga kimutu. Merci ndeko lokole. Nkumu manzambi ça va to côté sur la spiritualité ndeko pour ebisingai solo yom to solo la nkumu tunaye solo la ye il paraît ben ça qui est tango bisto la la pongi otola la kawana ezalaka tokenaka na deuxième monde na voyage astral soki mutu afandi est-ce que c'est vrai que bandoto oyo tolotaka wana ezalaka na tozala monde astral sikoyo soki eza bandoto tozalaka na monde astral bon na ka mosusu mutu akozala omona mutu azalaki bien lelo alali alamuki te akufi na ndoto wana eza phénomène nini wana c'est vrai que bandoto ezalaka voyage astral. Merci ndeko lokole lelo la mukeli ngai bandimi boza na moi patience nazo répondre bango zwa nini wana pelisa nini na zwa kikombo sola bolongo lango na ngambo. OK
Merci ndeko lokole. Naza en pleine na salle de dirigeance ya musala mais na ko répondre na ba question par rapport sagesse n'intelligence ya musala oyo mfumu kimbangu oyo tozolola na droitier na yo. Lelo komona mutu nyonso ndegradé lokole. Mutalali. Ayebaka makambo ya salaka te. Oh, nalalelaki position. Oh, est-ce que nalalaki na kiti na lamukaki te? Boyoka phénomène. Mutu nyonso soki akufi akendeke na deuxième monde. Oh. Na keveni na deuxième monde. Bokomona événement nini ezalaka. Oh, non, tata mwasi mama leki tozalaki na bien na ba 22h tozoseka kuti tomédite mais na ntongo tolamuka akufi. Yango omoni ezozongisa bino bozalaka korespecte toujours ba chef de famille. Par rapport à nini chef de famille atomoni ezoba atomoni kizengi atomoni liboma mais azalaka mutu na butu ye kutasalaka liaison oyo moni lelo ya complication ya mutu ofongolaka miso pa chef de famille yango ozomona ndeko lokole eza mwa pasi ndeko lokole chite susu na question mosusu oyo eza na capacité ya korépondre oyo bazolanda bayokanga malamu. Est-ce soki mutu alali azolota ndoto eza ndoto na deuxième monde? Merci. Deuxième monde elingi koloba boye. Il y a des ndoto mosusu soki oza na connaissance. Mutu nyonso azaka na ye na connaissance, application kaka. Po mutu mosusu aloti ndoto yango lelo lobe salami. Aza na eloko taza na spiritualité mais aza na connaissance. Mutu alobi eloko esalami amoni yango en avance. Ezaka connaissance oyo ba charger na esika place wana yango bandi komona vision. Mutu alali ayebaka te omula ndako zopela me bato baza kuna ya kolala poke bolamusi totikalaka neti bininga bivevulu donc eza neti baelili etikala komoni mutu alali na mbeto olamusi kingali asutuki azalaki place mosusu esali liaison yango mutu mosusu omonaka akepe libela yango moni kolamusa mutu na butu soki azala ya kolala foza na manière toujours ya kolamusa yango wana nasobetela sete ozosinale na mandenge malemi kolamusaka mutu oyo alali brusquement te okokumba ngambo lelo belo biso kozaka na bitidi wana okomona efe wana elamande kolokole nkuba nzambi totema nanu wana olobi soki mutu alali ozolamusa ye okosimba ye te okosimba ye mais fausse manière ozolamusa ye na ndenge ya malembe ya dadi na ndenge moko ya seko lamusa lamuka non okumbela yango ngambo mutu soki alali azalaka soki na esika oyo aza te donc akokufa. Oui akokende libela bato oyo baza oyo bakutama na baka wana soki bakobenga na ndenge ya ndenge akende soki bakoyebisa yo bato baza bakumbela yango bangambo. Oh ndeko moko naandaki ndeko moko na télévision en fait na réseaux sociaux azokoloba kopesaka n'importe qui mbote te liboko na osimbi liboko na opesa mutu mbote boye te bachance ya bato mingi etikalaka na liboko bato ebele bateka bachance bazo bango bachance aparti ya loboko talaka buto opesa mbote. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Répondre au place rapidement pour bato bakompa bato mosusu bakoloba yango ayebi application makambo azoloba te mutu nyonso oyo aza abotamaki bi aza mutu oyo azovivre kolinga te mutu asimbaka yo mingi na mutu koleki ndenge nini na mutu non tozalaka na cerveau moko oyo ezalaka principal oyo tozwaka par rapport ya kobakisa bataille ya pouvoir ya musala à partir ya mutu. Ok mais mbote sikoyo na liboko eza problème te oyo mbote na loboko eza na problème na ndenge nini ya kozwa yo mpe mutu mpe akozwa yo susu na kati ya loboko azwi yo mpe chance na yo autilize yango mais chance akozwa yango mingi te mais afrene yo nanu mais mutu akozwa directement akotravaille directement na cerveau wana ese multiplier mbote mpe akozwa chance ya kocharase par rapport ya kosalela na journée wana na journée. Merci beaucoup okay. Merci beaucoup Nkuma Nzambi mais bato ebele ozosunga ozosalisa boni bato baosenga numéro topesi ye numéro atanga kosunga kuna olie aya awa koloba apesa témoignage ke non ngala ju solution bazofanda nie mama moko ezali na problème lopango babotoli bango lopango ekoso osungi bango barécupérer lopango na bango comment c'était? Ok pardon mama moko azaki na problème lopango ça fait soki 10 so pe 15 babotolo bango basoka moyen te sika bazongiseli bango lopango na ndenge osungaki bango mais bazolinga pe témoignage te ndenge nini
Merci nazo lobelaye azwa audio. Ati nango envers yo na bandu zana ba témoignage oyo eza ya musala. Lelo na yebisaka bango ndeko lokole toyebani te. Mais soki ndeko lokole aye koyeba nga par rapport ya ba témoignage oyo ya bato. Nga pe nayebi ndeko lokole te. Mais par rapport ya vision na capacité eza chaîne internationale oyo eza kezolanda tous les mutu, ezolanda tous les responsables, ezolanda tous les membres. Nakopesa numéro mingi pour ndeko lokole akomi déranger mingi. Plus 243 89 44 54 885. Plus 243 98 17 17 013. Nakotika ya ndeko lokole akopesa ngai petan ya kopesa eyano vi ya musala oyo bato mususu na banze na yebisa bango te bien bayebi. Merci ndeko lokole pour la question. Voilà, allez-y, ainsi qu'à tout petit moi quelques minutes, le moment où il musala au sali sarabatu et puis on va continuer l'émission. La banza bandeko kolobana ko sala eza ba chose différent. Bozomona na eloko o ezosala pasi kufansoni kumona mpasi. Lelo ndenge tovandi awa na musala oyo. Kati ka pouvoir ancestral o eza ya bukoko. Eza na likama te obana kobanga eske nkumu azanganga, eske nkumu aza prophète, eske nkumu aza magicien, tuna kozana bobangi te. Kotuna eza na problème te. Lelo omoni ovandi na ndako. Eloko nazosonga na bato bazoya na kipauvreté wana mingi. Famille nyonso etanga mona difficulté te. Biso moko bato mokito se compliqué na mondele tozoke. Lelo soki nazobozomona kaka nkumu azotaka ba pasteur non. Soki otali na bandimi l'église bazoyoka kaka pasi. Mais oyo aza na invention ya komona réalité ya vie faut pas s'adhérer. Na ye pasteur mais bandimi nyonso baza na difficulté. Ozobi problème que ozwi mbongo no na maboko. Motema moto eza malade. Lelo ozwi mobali. Un certain temps mobali akei. Un certain temps mobali akei eza malade. Oza na problème ya diabète type 1, type 2. Omoni azongisi ki mobali na biso sima. Bi asali variation asik. Kumu akozongiso ba norme na oyo banaki kolia te obanda. Problème susu mama moko autotuna ngai question makambo ya mbongo. Mbongo oyo yokaka kumu nazana besoin ya finance. Ezalaka mbongo oyo ngai te. Kaka mbongo banda yo botami na ta oyo koli. Dépense yo sali. Ya ngwana bakozongisa. Mutu lelo na banda botami. Asimba $100 te, asimba $200 tozobenga nkumu na peso mbongo. Eza incapable na kosala yango te. Na kosala yango soki na kati ya famille. Bozalaki na mutu, azalaki na mbongo ebele. Noko, tata mwasi, papa kulutu na kozwa liaison na tio na lien privé. Na pesa kabino détail po ata mutu mususu akokosa yo te. Musala oyo ekoma na escroquerie, ekoma na lukuta, vie eza réseau. Oza na problème ya mwasi azoti okimia te be mwasi abengani yo be mwasi abotola bana pona nini ya kowela mbongo oyo salaire ya bana mobala tira na valeur te azo abengana ye na kozongisela ba norme oyo yo fo kumbela ye. C'est ça ndeko lokole oyo tolobi te mutu aza na question ya kosala yango kumu manzambe mbuta te yo aza polyvalent international. Merci. Merci beaucoup. Comment on peut savoir ce numéro là Souka et puis tout le cas. Et puis ça numéro là yo. Merci. Numéro yango na répété vite témoignage ezebele. Louisa Kwankumu, ya lusadisa, ya lutula munanzila yo ya longo, nzila yo ya MPV. Plus 243 98 17 17 013. Plus 243 89 44 54 885. Benga mbuta manzambi, benga nkumu, okozala mobangi te, okozala desite. Ata musalango mutasalango 2 à 4 ans alembana. Malade sala 15 à 10 à 7 ans. Lupangu bazwa babotola, mbuta akozongiselango na ba norme ovandikima. Merci. Merci beaucoup Kumu Manzambi Teyo pour Nathan ou Apesibiso. Bandeko, autre chose à présent au Kosolola. La rotique la yo oyo kasiko témoignage comment est-ce que ndeko oyo abotama liboso
ya mama na ye abandaki kobima mama na ye akende kosala bamission na Rome azobima na age ya 65 ans mokili oyo eza na makambo yaya mokili oyo eza na makambo ntambo wana mokili omona makambo elekala mokili oyo soki bayebisi yo ozomona lokola fiction kaka soki esalami mpa na bino nde okomprendre ke mabe ekoti nalingi koloba mingi te nalingi yo moko olanda témoignage oyo totyeli yango epuis totya bajeme yaya totya bajeme telanga bajeme anataka nalukelaka yango nabongisa yango nakala esika yango voilà nakala yango awa mpona yo olanda yango très bien voilà nakala yango awa yo olanda yango très bien voilà yaya mokili eza na makambo voilà suivez non esalamaki après akokenda kosala yango après nasalaki yango après nayaki na kosisa mission osilisi mission après nazongi mokei oyosala mariage na après nazongi mpo nasala dernier voyage oyo kosala dernier voyage wana okokisi 6 mois na libuma mama voilà na mokili nazalaki na 60 ans na mokili ozobima na 60 ans voilà na mondi wana voilà 6 mois na libuma mama voilà ok sikoyo okei voyage wana ya 6 mois biti nango objectif nango ezalaki nini nakende bize bague ya pape mpe nakende bize corps ya sainte rita de Case oyo ezalaka na Vatican papa babezaka bague na ye ano wana papa nini wana c'était pape Jean-Paul II oui le papa qui était charismatique ya bapape nyonso bazoloka pourquoi asali mpe ntango molai na papote siko kobeze base bague na ye plutôt ça voulait dire quoi ezali connexion eza alliance eza alliance eza connexion mais mpona nini yo faut kende kuna parce que ye aza pape yo oza na monde ya occultisme papa azaka occultiste te yo nga okende kobeze bague na ye mpo ekosala nini bon Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Oui, nous connaîtrons la vérité, la vérité nous affranchit. Tokena molaïte omoni tolingi tolobela mingi beyamba te. C'est toi ndiko lobela makamba ba église ezaloko la péché. OK. Nazoloba onga na salaki pour c'est tout. Ah, d'accord. Allez-y. Mbala moko nde maître ayiko bisangai zonga na kata zemi ya mama. On a une mission na mokili. Ndiye ko bimisanga na lemba na âge ya 22 ans. Mission zalaki nini? Alobi siko naza na posa na mela masanga. Opesa nga sacrifice. Osana nga premier pacte mais on me melanga moto wana vivant. Ezaki na sœur moko azosambela mission à l'époque, azaki protocole. Bamaka basero baka na église aza un pas dedans un pas dehors maka basero batonga basali na nzambe tala kofinga basali na nzambe te eza péché yango nga koloba mingi suma kama basali na nzambe te po mutu abengi bango eza nzambe basero batraira mokolo bila mabe église koloba mingi mabe église mais azalaki protocole na kati église ya mission à l'époque po tango biso tozaki wana l'église de réveil na les agité. OK. L'église de réveil yesima. Yesima. Tant biso zalaki l'église de réveil zaki nante. Teka l'église musu bakata basali, l'église mususu balata ba robe, l'église mususu bango bazape na ba papa. L'église ba papa pezalaka. Est-ce que mon cœur tout le monde l'église ba maman mais l'église ba papa ezali. OK. Mbala moko tango ovandi alobi faut ça la mission wana ozwilanga mwana mwasi wana oya na ye nde bayiko bimisanga na commune na Lemba na terminus na âge ya 22 ans mwana mwasi wana zaki protocole ezaki pe jour na ye okesa musala mais bana baso bazelaka ayaka kaka na église na temps oya komi ya minga kuta kilsi ayaka na era préparation te maza engagé na kati église
papa basalanga na mupanzi basanga na mupanzi ndako na bango basalanga na mupanzi ndako na bango ba créanga mais ni les alaki tellement zakina camarade ne moko alingaki mingi maître a envoyé camarade ne moko a empêcher mais les camarades étaient squelette Apocalypse chapitre 7 verset 1 les squelette et puis mis na forme alati elongi ya camarade nae OK aika ko empêcher moi que l'église pour bato zaki la mission kanga mwana mwasi wana soka ke église to ko rater alors lokola yoka camarade ne wana mingi ndeto timba tindaki camarade ne wana ndeto camarade na ya empêcher ngape na yeko bima ngaba créer ngaka na mupanzi mais quand bazo créer nga bazungi nguma moko ya 15 mètres balatinga na kiwe comme chenette balobi moi mwasi ko lula ka chenette wana ndembala moko Ilula lula. Donc ba créenga donc eza na bato bande ko balandi bo landa biso bino bato bo la télévision autobenga Ozana TV grâce bolanda bino nyonso bandeko ya Ozana TV grâce soki mpe baquestion ndenge tokosolwa bozana baquestion na koboyemba kobanga te numéro eza affiché en bas ya poste téléviseur na yo okoki kotindela biso baquestion wana mais beaucoup plus ena yeba donc eza na mokili eza mpe na bato mosusu babima baa bato ya solo te po wana yo ozobima oza moto ya solo te oui na mokili omoni moto nyonso aza moto te eza na bato mosusu babima na mokili babotama na nzela mwasi na mobali te baza ebele Pasteur Richard baza bele yango na lobaki likambo ya âge ya moto nzambe moto ayebi yango yo boza na âge bo mais nzambe amona âge wana te donc yango ngana zaka na doute ya bato moto nyonso aza moto te moto nyonso aza moto akonfie na ye te mbala moko mwana mwasi wana aye ko empêcher camarade na ye mais bayebisaki nga mwana mwasi wana kolula chenette na nga tant ka babimisi ngai mwana mwasi anga mona bi chenette o garçon alati kitoko boye pe garçon aza kitoko makasi nde grand maître alobi baluli yo bengai nabika s'il te plaît bon bali batoni ngai lokwa nde totuna ngai baweleli mbamoko nayebi ke oyo aza ya biso te po yazalaki na marke na biso te nayebi te yo yaka malama muninga nayebi nga nayeki otala yo okutani na moto mpe mosusu nga nakenanga mozomona moto foke l'église abiso paster na mokili bandoki baza ebele camarade na nga na mpenza ya ndoki ndenge nakende mpenza église ayekaka empêche nga abeteli nga ata masolo malonga te mais aza ndoki azalaki ne camarade no te azalaki envoyé azalaki neka envoyé diable ayekika mpona péché yo nde basalaki siko mpo mwana mwasi wana nde naye kozwa mwana mwasi wana ye ntango moninga nakenga bi ozokende mpona akende église natuni okesa nini église abi yana moka mwana mwasi atie je vite compris que ayebi eloko akendelaka na église te bamona bi azalaki na bible mabongo natuni nini bible nga bibo osala nango nini oyo nga bi te kende tika ngo ape natuni ye nayebisi nga navandaka na poto ntango ayokaki navandaka na poto bamo motema nde susuki pum bamo abi peut-être profession bapesaki nga yango esimbi tala baprofession nyonso bapesaka bino makambo okutana nango eza profession wana te mamo mwa moso peut-être profession balobaki na nga nakobala parisien nakutana na moto ya poto nzoka yango lokwa basi bayebisaki ye déjà surtout na baeglise baprofession eza libala mwana mwasi aningani na ye neloko ezalaki yango te nga natuni est-ce oyebi wana yo uti nokutu poto yango te nauti libuma mama papa nautaki poto mpona bino poto na bino ya libuma mama nauti libuma mama kala ezala bapoto mosusu bato basutukaka eza makambo mosusu mwana nzambe esika ozosutuka auta neka na ndako ya mama na bango auti neka na kata wese na bango auti neka na kata chambre na ye deuxième monde façonné abimisi ye un missionnaire total ayeka po adibebisa destiné na yo nga nazali kaka destructeur ya destiné mwana mwasi wana mbala mwa mwasi ake tika natuni est-ce que na quartier hôtel eza te omona mondima ayebi verset biblique te mais ayebi bahotel nyonso ezalaka na quartier asala 10 ans l'église ayebi verset biblique te mais tuna yeba mabar ya quartier to makendaka église bahotel kutu tolobela baterme ya bakino ya bakuzu
bakuzu omona moto akendaka mpenza église asambelaka makasi tuna ye kaka ata verset moko biblique o paster na tuna ayebi nango te mais tuna ye makambo mabe kotonga songisongi ya quartier aza le premier yango wana nde nayebisaki bon lokola kangi nauti poto ngai bon okoko akompagne nga olakisa nga hotel ndakende kozongisa biloko amemi nga na hotel. Ok, avant de koma ndenge amemaki ono ndenge okendeki na ye na hotel ti tokóma nanu wana mais nalingi sikoyo na mituna nanu do nyonso wana ozosala mama bato aza ne innocente te mama eza innocente papa aza ne innocente baza ba innocente wana ozaka na kata libumu nano botami te nga na botami te nazaka na 6 mois mais bazofabrike na mokili ozobima osala nazobima nazosala bagrande baffaire. Ok, est-ce que na conscience ya monde ya soluka na âge wana ndenge ozobima wana conscience ebandaki kondimaka koyebaki non nde naza bona fanda na libuma mama non oza inconscient. Comment se fait-il nga naza mokolo nayebaki na fanda na libuma mama bon so natuni yango wana par rapport à ndenge olobaki que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira après avoir bakolakisa nga vérité comment se fait. D'accord. Donc après avoir donc nasima nde bayi kolakisa ba mission nasalaki avant tout nakoma na mokili nakoma na temps connaissance. Je crois bien que vous olanda biso ti sikoyo na botami te aga na libumu ya mama ti sikoyo mais na kati ya libumu ya mama abandi déjà bafaire oyo eza ke ozwi mwana mwasi oyo oke na ye ti na hotel wana obibi bafabrike oyo kofabrike bafabrike na âge à 22 ans. Oui, obimi na âge à 22 ans balatisi yo nguma na kingo et comme Chanette. Voilà ce que nous disons souvent na bandeko nyonso baolanda biso ke balobaka nyonso oyo kongenga eza nango wolo te. Yo eza impressionniste yo lingi kaka donc yo il faut kaka omona kaka biloko mo ya danger pour que bato mosusu mona wana bana na biloko ya danger bato solo te bato solo te ma sœur pona nini ozala kozosutuka po babiso ke mobali wana fanda na poto osutuka po moni ke mwasi wana fanda na poto même ozomona moto azosutuka po babiso ke mwana ministre asutuke libala mwana ministre po babiso ke mwana ministre po bayebiso ke mwana mwasi wana papa na yana mbongo ebele yo ke kosutuka libala ndenge wana ozoni bobala mwana mwasi wana moyebi te na sima na yango nini bombani Vraiment. Voilà les conséquences, mesdames et messieurs, ya misala ya molili. Je crois bien que tout progresser, tout comme wana bokei na hôtel. Alors tout comme un hôtel, tout fandi nde na bandi ko sola nde muke ne psinga na vana na poto na sepeli na bala yo. Mwana mwasi oke pona eza ki joie ko ka libala eza la ki joie pe na mbala poto. Na ki na beauté moko makasi, beauté moko blague te. Ko résister te passer cher. Mbala mona etali na bi mama na zoko zoko kanzala na moni tuzo kanzala. Abi papa moyen te. Alors na tuni nino lini na pesa yo lokola cadeau. Abi pesa ngaka chenette yo lati. Na se sava ndongo zo kanzala zwa mbongo somana no kwanga sokoye. Alors na empêcher ye akende pona tuna grand-mère ngabi mais mwana mwasi asenga chenette. Na pesa yini. Ndeta na empêcher ki mwana mwasi wana ndabi akosomba kwanga le minute akena kosomba kwanga ngana psi grand-mère. Voilà, on va bientôt chuter. Soyez patients. Partagez, partagez, hein. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez mission témoignage ya kafu oyo et ko édifier bana nzambe belé. Allez-y. Voilà. Partout azali nazo détecter partout azovanda nazo détecter ma soloni so solona batunga nazo kanga na côté simu kwa kindoki na nzoto mbala moko tango na mwasi wana ke ye na moni azo solona ba ya quartier na ye nde na tuni atuni ngasiko kilenga bite bébé na to sala ngaki na kosomble bloko moko surprise abi nini yango na bite na goto somble bloko mo chenette no somble chenette bébé na ngai no la fille azali pena na joie
aoki na tosombela ye abandi kolia rapide abe otosomba ngwa ngabiaka na lakisa yo otosomona magasin moko na lemba terminus mbala moko tango totemi libu na place yango tozalaki na hotel yango na funguli fenêtre na tie loboko na nga na motu na ye nelongi na ye na front na sali kwa moto apangisi motoki boye nazwi na bwaki yango nayebisi ye tala ntango azotala nalobi mba moko alo cimetière ya Gombe alo cimetière ya Gombe botindela nga magasin moko do nasengi tombe moko batindi yango limi en espace alo ntango mwana mwasi amoni tombe wana amoni yango magasin alobi bebe lobi nga mpe funa kosomba biloko nzoki ezalaki tombe mais place ka boza wana mbala moko boboni na magasin nga na sali appel yo sali appel na sali appel batindeli yo magasin batindeli nga tombo batindeli yo magasin mais réalité yo biki eza tombo mais eza magasin ndenge na cheki elongi ne boye na longoli mayela bomoto na tike ka c'est ce qu'on appelle l'envoûtement envoûté na longoli mayele nyonso bomoto na bwaki yango alors mwana mwasi amoni yango moya mona ngo tombo te mamoni yango magasin alobi ngapi ndoko kosomba biloko yo wana lobi ye photo ça voyage na 18h juste. L'heure beaucoup tana ki yona c'était à quelle heure? Ezalaki vers 16h. 16h. Voilà. Tango ke osomba babiloko, tango yu akei ko somba biloko akolia wana. Ça passait combien de heures ti azozonga na ye? Non, eza makamba mulili. Ah OK. Wana makamba mulili ko lukango ba zerte. Makamba mulili sozo lukango ba zer ebele okokate. D'accord. Pour monde des ténèbres opéra ka dans. Nazo tuna pour éclaircissement ya bandeko na voilà. biso na mulili bana ozana TV makamba mulili sala makade clé. Ozana TV grâce hein. Ozana TV grâce. Sala makade clé d'œil. Eza makamba ko sala makade clé d'œil. Yo ko mona ngolo ko la 1 heure du temps mais alaki nango 30 ou 2 minutes. OK. Et silipé. D'accord. Voilà. Mbala moko fallait to kene naye. Na butu na 18h juste. Alors tant comme 17h55 minutes, na bi mekana no chaînette yango. Nde azu alati. Oui, nazako lobi nanga likamu ya ba tombo. Papa, nangana pesa exemple moko typique. Vas-y. Donc ba chinois ba ya, si ba magasin za kiti na ba quartier. Yeso mona kamete na magasin ba chinois zo kitsa biloko. Attends to na régie to poser question. Même na régie, na poser question na montunios. Nani sa mona camion était dans magasin ça. Na Kinshasa. Magasin ba chinois ba quartier. Au moni camion zo tika biloko. Yeso kotsa biloko. Ils allaient rater. Au mona na tuni. Bon, peut-être ça peut se faire qu'il y a bonne absence, mais Batumusu ba womo. Dans la magasin ba chinois belé zaki ba tombo. Oui, yaki na Kinshasa. Ezalaki ba résidence, ezalaki ba maison, ezalaki ba maison Bouddha. Yango mona ka bato wana ba indien, ba chinois ba ni ba magasin bango moko batikala ka bata suka pe bango bakanga. Ah mais oui parce que ça lui appartient, c'est lui le non ba yebi pourquoi yemo fatika okangango mais yo lo bagabiloko ka chinois pourquoi yo lo akoki kopesa ba travailleur Congo la te po c'est tout à fait normal. Pasteur yo soko telemina travail bako bimisa bino nyonso na kati etikali kaka bango kaka basali contrôle la biloko na non mais yo lo babiloko ba chinois umelaka te. Non, biloko ba chinois ou melaraté, eza langage lo ba marana Kinshasa. Mais ça par rapport à qualité. Non, langage ba chinois, ba sala ba qualité, il y a la troisième qualité, deuxième qualité. Langage on a pensé que ba monde beaucoup ba magasins de là ba chinois travaillent dans le monde de rotation. Voilà. Ils travaillent dans le monde de rotation. Yango biso to apuya ba monde lokola ba kabalastique. Ba monde pandémie, et ba monde to mona raté. Mais ça va monde, ça va grande société, il y a monde de ténèbres. Mais oui. Il y a ceux qui sont full, on compte bien au niveau. Ah, c'est la foule ou mais c'est grande entreprise. Les entreprises, les monde de rotation. Il y a un monde là, les magiciens, ils invoquent toujours dans la foule. Mbalamoko. On a là ces chaînettes. OK, donc on a là ces chaînettes, on s'allie à moni magasin. Malamoko abi angapi na kwa kosomba. Ndabi mekisa na chaînette wana zaki pressé mingi. Yaki 17h55 minutes, tana mekisie abandi talabi mais c'est formidable bébé. Après avoir commencé, donc comment déjà 17h58 minutes. Nazui
sapato wana lati mais balobaki ezalaki bapine ntango alati yango 17h59 nayebi sikonga osani mpo nanga aye po embrase nga ntango aye po embrase nga mbala moko pa tose disparaître toke na deuxième monde. Donc ozwi eboke na deuxième monde. Tolimu mbala moko biso mbale toke na deuxième. Le tolo baki mwana mwasi na tikala ozonga te. Te azonga te tokeni mbamo na deuxième. Siko avant de progresser bientôt parce que to komi na suka ya émission ya lelo. Mais na tuna nan. Moto na bokene na deuxième monde. Wana na esprit. Physiquement na bomoto boy na ena bokini ne tikali. C'est moi qui l'enveloppe. Tout le bagage na bato musu bakufa ba mort subite za te un hôtel mutu mona hôtel a kufa mais mutu abomi azate mutu pas rectangle na kingo azate za bato musu bakina na bango bongo bakina esprit eza pena mutu musu bakena esprit na ina corps ali moi c'est disparaître bazu esprit ne bakebu bazu corps ne bakebu kango ye pena na li moi kine na kata chambre kena de pas na bango balela ta matanga na te abunga wana uzana no bébé mais tango na bomoto boy tango bima na bomoto boy apato koma kuna mais nazona na likambo mwana mwasi wana soki balobi na yo lelo boye oyeba lisusu lupangu na bango oyeba yango. Mais oui, très bien. Obi pe lupangu na bango. Oui, très bien. Oso leka pe wana na leka non na leka nanga eza problème nanga te avec le problème ya maître. Oyebi ke mwana mwasi mo azalaki na lupango oyo papa eza te ke so bomi mutu to zanga oyeba te ke na bomo mutu bisikote non parce que le but sorcellerie est inconscient. Non. Makamone so bo salon bo ça d'une manière inconsciente. Mais si ko nenge nini si ko eza conscient pour tango wana zo sala balakisa kingango te. Mais tango na ko kola tango na ko ta na kata magie na kata bozindo magie ba découvrir ngango na kola episode ngi na yeba ki makambo wana. Voilà, mesdames et messieurs, je crois bien que je suis là pour poser toutes vos questions aussi. C'est-à-dire, il y a des questions que vous pouvez aussi poser, peut-être vous n'étiez pas là, mais là où vous êtes en train de suivre l'émission maintenant, vous êtes censé aussi les poser par rapport à nos numéros qui sont fixés au bas de voilà. Je crois pour Lelo et Sukiwana, tu as qui témoignage Yandeko Oyo. Et puis, si un chair de poule, je manque de mots. L'osambwe futaka ya ya L'osambwe pola kate o benga biso to kopesa yo numéro ya apôtre Charlie Mobiala akobonde la pona yo okozwa ifata na musika ya ofele ya mbongo te esko komi témoignage ndeko o ete yo te elle boko so bolembu yo ko l'église olungo sambela papa la lemina la osambela ga lobi kola la kate sans pour autant osambela esko komi o to lobaki te to lobi to soki awalelo portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Voilà. Comment ça n'a été? Ce qu'on a le soleil au pesa au bengabiso au pesa numéro d'ailleurs. Voilà. Portez-vous bien.